kuna. Ok, il va porte. On va courager. Les kaka kuna bula wayo. Moi la zanga babot. Moi na kufi la babot. Kala balo baka soki mo bot ni akufi ko. Yo kaka ta conseil babot yo batape. Akufa mponi. Bongo mama yo bomela kindoki. Mama yebi ko pesa mwana conseil. Ya pesa na ngai ko kile conseil mwana ye. Olala yo la tse conseil. Olala ina ndambi. Nasina mama no ya pesa ko conseil. Olala kiwa. Yo ndani po survenga. Ngana sina lembi. Okolemba te moni sina lembi na. Omoni ngamba onda mwa kuna futa ka. Oza mtu respecta ngano respecta mama. Wala bafuta na ngani na kwa bona futi yo. Na lembi ko yo ko kufa na yo. Okokufa na sida. Te yo mtu bomanga. Yo ko sombilo po ya 10 litres. Sida yo mtu pesa na sida ngoti. Ba misamso yo sana ndako bato ala komo pesa bato balo komo finga la bato kolonda ko. Oh. Mo musala kuna te mama. Nana mo. Mama musala osuki mama kalunga suki o tozola biso o zola totela na ndako mama ninga finginga. Shh. Odi ke tata na bilanza. Bien na ndako te. Azoto ngala ke lelo ndako to. Mama na ngai o tuna te. Mama lembe. Oyo kate za sima kumfuza utaba ba moto ni kuna kate mama. Ona zui. Eluka makambo. Luka makambo kutana. Elengi. Eliki gwenye ya mubali. Balo ba mimi te so mbongo ezeli balaki mama. Sele ba mama sele. Sele ba mama sele. Mama, wana go. Abonzi ngai. Tomo mama, jera ngobie. Masina ngobela mbango ezao wana mutu wana mama ondima te. Fona panza bona bisa. Apesa tala, poso to tala to yeba prite ya zo tala kwa yibike bandete zo. Mama. Malobige kanga yo. Ona sasa 3 jours kuna. Yona zimonga bena ngano te. Funa songo na Mungu mama. Potana zo kanisa basizi. Basizi. Kana zo kanisa basizi. Basizi wa. Yo moni azamu tabadizi. Baso moni. 2 4. Mama konte to bongite. Bota mwana mama. Namela kaya ngole tina mama. Osumuna bilonga mindele oteyo zolo mona basa. Yango yo na sala yo ni na ba. Yeba kite bozo sala poza semke. Omona zali. Omona konte lo mama. Saka mama olongwa. Mama la ya longwa. Namela kaya ngole tina mama ye. Ayate, bomba mo déjà. Iya za ndie mo benda. Bonsoir. Akota pamba. Ozo seka ozo lukana. Mais ka Pierre aba bodeti. Mbeba plastique. Ozo lo bale sanga. Mais donc yo pena so petit ba mikili donc ba bossa no hein. Mais obi ke pena so komi pena la makuta place. Ba mitema wa biso ba londonien vanda la mer. Ils ba scandale, ba scandale la musique. Mais obi ke yo pena no la. Faut se pena ko na vrai mère. Courageux. Bando koto mo meke na talo. Mais ça ko smir. Wana zolo bananga. Yo ko mère na bona okumisa na sino kumisa Zulus. Zora na kumisa mai. Très impoli. Il a mai pio na mela. Donc on a qui une vérité comment qui impolitesse soko kumisi mutu nenga za comme qui impolitesse. Papa vanda te. Ah merci mère. Très gentil alors. Gentil vraiment. C'est la ngai. Zumuna ba mère. Yo utika no wa. Non na utaki na ngaba greco la côté ba greco simbite la bibon. Ola moi soir ekoti. Na kota na Palestine na benda na mbamvela loboko ya mama ya mamoto na briske mer na lobi yo Londres ozokumisela ngai Londres omoni ngande na vanje nazana bato na Londres soki na bengi le fils ko sambi na ozwa code na bengi Ambroise Kesi na kozwa code na bengi Blanchard Kabuka na kozwa code sikoyo yo Londres yango yo Londres oyo ponga na linga ko na ndako yo te. Soki okanga ya nyantaba esepelisaka ngai te na France soki na bina benga Alpha Bokole na kozwa na basak na bilamba kaka nga ebongo yo Londres oyo ayo bayela batinda oyo bilamba nga na lia mbongo na Londres na kontinaka kolia puisque Londres mboka bakode balasuka na muna yo na ndako oyo nalingi yo te nalingi yo zela ozomona oyebi mpe eza lare. Maman l'adore. Bonjour papa. Bonjour père. Bonjour descends Cécile. Descends na inosomba. Yo sala ndenge wana pona nini vama yandi musi. Bamona kama mama to pasala mobali moko mobali kitoko libumu nene nini. Njoke chantier mobali.
boni boyeko olekisi moto na mataka te elenge moto na oyokaka ngo yo moko sikoyo moni mpasi na kosombaka baessence banini ngai mpo na nini te mbudi oyo wapi ma 1500 yangoyo mbudi oyo wapi mere tiaka 3000 nga na ozongisa ata lobi nazalaki moto po opesanga sikoyo nakende okweya na moto bie nasala nini ebongo ekokoka te ozoloba ekokoka te papa alobi bakisa mere batisaka 3000 nga lobi na soir na oya complete mo bakombe pere pena tanga kaka soki afandi moto position babos kende kosomba te mama na do papa alobi bakisa te yendi mosi wapi papa yo moni papa wapi bayebiso moto nyonso alataka patalo azaka papa kende kosomba na wana dora mosa mai te mere nayo pena wana bata olympique pena donc wana bafase ya bazoulouse bongo zwa lèvre yo moto osaki wana maboko lele makasi na maloba bima kende nalingaka ye te kende nalobi kende nalingi yo te awa ezala bala suka bima kende na bayoji yamba moto nao soki yoji soki nini bima nalingi yo te bima nalingi yo te bala suka bima naza na posa nao te bima nalingi bato bazoyelanga mindele wana ndenge nalingi kende mundele aza te nga mpe kibokilo eza te bima ondimaka bobokole po ayelaka bino laka bongo sikoyo sava nawebisa gika kiese atyanga mpe lochocho na kovenira mpona pierre bokobarenga Mamie Milo, ma chérie, mamie chérie, maman. Oui, papa chérie. Alors, comment qu'elle alors, oui, papa. Je suis parti. Comme déjà prêt. Oui. Regarde. Ni. Quand il bouton. Moussanoni. Okobima kaka boye. Après. Naïbi que vous allez. À contrôler la qualité. Bien. Allez, tu me rejoins? Allez, je suis parti. Apporte. Oh, papa, tout n'est même pas fermé. Oh là là. C'est pas possible. C'est qu'on a lobby, hein? Oui, maman. Nasala isusu nini? Oh là là. Les gars, vous allez, les gars. Tout moi, tout public, nanga wana mike tumbudi. Qui les vous allez? Ou bien Mikungu. N'a pas de provision nyonso préparer pour voyager ce mois. Comment vous allez le côté? Ne pensez que bon a provision pour un mois, non? Hein? Na lobby dudu yo loba kaka provision pour un mois. Alors. Vous allez kananda coûter. Ba visiteur ba otana ba ndeko no oba yaka ba ndeko na ngai. Il faut na luka kama loso na pesi ba moto mto na pesi ba. Kaka mbongo na zala onde na fuite na ba. Mais quand même les gars bouté, tumbudité. Exactement papa. Wana ko pesa bango te, wana ngai moko personnel. C'est ka mbongo kana somba. Yo compliqué ka moyo ba raté 4000 wana sala ka susu eloko te. $4000. Tu te rends compte 4000 pour un mois et c'est les locotés na katanda. Mais Doudou, qui peut croire que ndingo to zabu na koko zanga mbongo. So na bi na yebisi. Ngai na zondi mateko zangi mbongo parce que na pesa ki mbongo et sengeli. Et yo moko ndimite bongo bato ba otala nga ba ndima ndeni na zanga mbongo te. Pesa nga argent de poche nga moko ozo pesa te. So pesi provision. Yo on est comme rappel argent de poche. Hein? Na sala bu ata yo moko vraiment Doudou. Donne-moi l'argent s'il te plaît chérie. On a zopé ça, on les alliés à Oua, pour na kaya ambassade, hein. Tumbudi ou ce matin, gobelet mobimba tumbudi ou tina frigo to na congélateur. Kobosana, dongo te, na mbila. Madame Lobi, jolie pas na besoin bon boutique bloqué kitty. Madame a besoin bon. Mais tu es là. Tu es là. Prends ta mallette. Papa Doudou. Donne nous mallette, pardon, s'il te plaît. Kene non ngongana si ça ce soir. Mon boulot. Merci. Ya mungu amkemke bu. Amsana nini? Ah. Musique pas mais comme nous c'est pas parce que bon maman na gotia mo musique ndenge. Uben sande ngwana.
Tawa nso ba kumbira bino. Yangu nakati ya mtu kwa kupeka habari nakati. Sasa quoi? Oui, maman. Oui. Oh, nakoma mona makambo esika oyo esi esanzi. Ese na ndenge na ngai penza mama mokolo boye na ya kosala mosala asoni bo. Si mosala soki na kosala po bana obakena boka mikili basundola ngai nakoma koyoka kaka na bandiemo ba koyemba ko gigi bokole mele kabisi batika ngai boye nde tilinga na zonga. Oui, oui. Sika pe na ya komikitisa kosala mosala epai na bino lokoma ozwanga lokole elokoma oko apamba pamba na kosala sala ya ngako. Buma moto. Makambo boma moto te phénomène to solaki nga na yo to koloba na tata. Nga na lingi bomba te. To loba vérité. Nga na yo na sofere tata to loba kiso ko bi. Lelo to loba na yo. Non, patron, ils ont proche d'affaires. Nga na yitu soli boy. Parce que santa oyo bakosela bato mingi makambo. Mais makambo ya lobi ya solo. Toso na yebo patron. Ya yibisinga bantu tangira ngarubi. Nga yinde ngomuntu nga ye mutawulu batiko yo na ngako. Yende nga zawana asala ipa na famille bokoli. Asala ipa alpha bokoli. Ba transfert ye akai pa gigi bokoli. Ba transfert ye na bobo bokoli. Ba transfert ye na gigi bokoli. Mais amuna makambo yo biso tuzumona ndakoli. Ti bango bakanda putunda wana. Yango wana tikoyo ayi kufunguna nga mitu nga nataka na OK, d'accord. Donc bano makambo mbongo. D'accord. Donc 2 mois vous salaire te. Hein? Mbongo tukusi. OK, vous elanga na zoya. Donc maman futi bino salaire te. Baba dira boko ya mosala to kosala ndenge ni Maman te me yo ufuti bitute. On appelle ça mon bino et pas ya maman. Alors maman a servi pour futa bino. OK. D'accord. Je reviens tout de suite hein. Pata Isabelle te so moni bato oyo basara kepa no bakumi kusenga ka mbungu na bango abasi foabo. Tuzuganga tuzuluba. Ça va. Yo poza mote yo oza hypocrite. To solona kina yo senga mbongo. Siko fungoli mu mabiso ko ngali so ko ta biso te olo bakita ko. Ziana biso tutsitsa makam na biso. Bakuta ndenge. Papa na yende ngo kotambola na yewa na azalaki awana likopo oyo. Bon, OK, na yoki hein. Non, na uzonga. Tata na yo sura ngonga nyoso ringi. Suka biso tutsi moi location ya sura oyi. Bon, Junior, je pars. Non, papa. À propos ya bambonga basilabis. Na zuite un tisiko, na okota tourner. Donc maman pêche un bon côté. Rien du tout. Écoute, toi tu viens au bureau. Viens me suivre au bureau, ça va? Viens au bureau. De toute façon, moi je descends sur 24. Je peux. Non, non, pas maintenant. Je dis, viens me suivre. Je n'ai même pas un franc pour payer les transports. Je vais dire à maman. Papa. Wow! Le téléphone. Pesa, tutie. Alors, César Kaluna. Ouais, tout est bien. Ah. Boni maman Mireille. Na mwana plamedi aza bien. Boni Rémi Kilola. Ah. Oui. Ah. Te machawa. Yebisa sobrino. Mais oh. Vite. Arrêtez. Yani Gben. Oh. Oh, te. Wana mat. Vous allez tomber. Même le téléphone. Bon, ça va. Émotion. Obega simana zotala machawa. Ok, pesa plamedi koko nanga mbote. Merci. Papa, papa, vous allez tomber non? Même quand vous causez au téléphone, c'est bon comme ça. Moi, quand je jouais, ça c'était papa, tout fait. Papa, quoi ça, papa? Oh. Papa. Bon. Même quand vous voyez des gens là-bas, moi je ne suis même pas ce genre d'histoire. Papa, avec ce qui se passe ici dans la maison, j'en ai marre. Qu'est-ce que tu en as marre? C'est avec Dora et maman. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Papa, l'autre fois, mon ami José de Londres est venu me rendre visite ici. Maman, c'est quoi, lui, a stoppé les mains, a bandi kofinga, a kumolo, n'importe quoi, mon papa.
Si ça continue comme ça, moi je vais quitter ici. Poye azalaka so moni ba bêtise adora alingaka ko appuyer ye so dora la kino libanda tongo koya omona zo sepela na e po dora ya kana mbongo soki ba camarades nanga ba yo tala nga omona zo benga na bango ko so pa mai. Il y a des fois où dora la libanda. Oui. Bongo yebisa nga papa te pona. Banga na maman ko so na yebisi omona tongo yozala titon tutikala omona abanjo gangela nga akumufinga ngai azobana na ngai fona azala lokwa dora un jour moi mabeke nalata bilamba dora papa même quand il y a les gens alobaka bongo oyebi mwana na nga na boyi te nga nakanisaki ero ye ozwa bayebisanga papa bongisa ndako camarade na nga azoya kopesa mbongo ya libala omoniki nga nasala ondire nalona na nga na mabanga naboyi te eza ville na bino me nakoluka na mibali oyo nyonso oponeli nga moko soki olingi de Londres olingi de Londres soki olingi Hydro-Québec olingi Hydro-Québec soki olingi Antabe olobi Antabe mpo boye papa nalembi mpe me nazoyebisa mama na yo akosantire nga moko aza kuna ça va. De Londres au changé n'est papa. C'est juste un temps. Petit poisson deviendra grand. Deviendra grand. Et puis, jour où on a fait awa, nazo talaye, basi les autres tambolé na suki wa. Ako changer limité. Ya kasi ya kokoma bo parler. Ils ont facilité papa. Ils ont qui n'ont facilité. Bonjour papa. Ah, Junior, te voilà. Oui. Papa, mets-toi. Sois là. Je t'ai demandé où il y a Awa afin que tu saches. Comportement au Saïganandako, ça ne me plaît pas. D'abord, tu viens me demander l'argent dehors, alors que nous avons un salon ou en chambre, tu peux toquer, je te dis quoi? Dehors, je n'aime pas. Juste quand je suis en train de partir. Ça, c'est un des deux. Je ne gère pas l'argent. J'ai donné tout l'argent à ta mère. C'est ta mère qui gère toute la maison. Donc tu pouvais avoir la présence d'esprit au sein de Bongo et pas à maman. Écoutez papa, s'il vous plaît. Si je n'achète pas ces syllabus, tout est fichu pour moi. Et surtout pour mes études. J'ai compris. J'ai compris. Je te donne ton argent pour les syllabus. Tiens. Allez, monsieur. Oh, vous m'en héritez. Oh, l'artiste. Ça va dire. À 7h, tu es chez nous. Non, je lui ai demandé de venir. Hein. Ah, il n'y a pas cours à l'institut aujourd'hui. Si, où tu as séché. Juste pour les procédures. Ah, Bino, université, Bino. Comme il y a $. Moyen. Hein? Juste tout à l'heure, mon cher, tu as un acte transactionnel. Junior, tu nous... Tu es libérant. C'est bon comme ça pour toi, j'espère? C'est bon, je cours derrière. Ok, parfait. Allez, courage mon fils. Hein? Courage. Allez, au plus tout à l'heure à la maison. Merci. Allez, bonne application. Merci. Je vous t'en prie. Ah, tu as moi. Qu'est-ce qui se passe à 7h? Mais 10h du matin, moi, Nazar. Nous avons dormi ensemble, sorti ensemble. Et alors? Mon cher ami Gustave, je suis en train de traverser une période psychologiquement mabé. Milo, c'est mec Milo. Mais elle me fait voir de toutes les couleurs. Mais ça peut pas se passer comme ça. Vous avez passé des moments difficiles avec lui. Tarati le lozui, fauteuil oyo. Maman Milo a galéré avec toi, sous mes yeux. Et maintenant vous êtes devenu un grand responsable. Mais c'est à ce moment-là que tu es en train de m'expliquer qu'elle lâche tout. Elle t'abandonne au moment où tu as beaucoup plus besoin d'elle. Un grand responsable, mais il y a bien. Mais comment ça? Tu te rends compte? Il Elle ne revient à la maison que quand elle veut. C'est pas vrai. 1 heure, 2 heures. C'est pas vrai.
3 heures. Et comment? Quel parfum. Je lui donne 4 000 $ en 1 mois. Et commence. 1 mois, t'es ici, là. Dis cette histoire-là, hein, si la femme ne sait pas gérer, je t'ai toujours dit qu'il faut la gérer. Mais il faut gérer. Et comment? Mais elle faut gérer. Comment je vais la gérer? Prends les choses en main. Que je prenne les choses en main. Prends les choses en main. Minerval, toi-même tu fais le budget, tu donnes aux enfants. Domestique. Hein? Domestique, yo mon copain et tout. Et l'argent de provision par jour, tu cherches par jour. Non, mais donne au moins l'argent par jour, mon cher. C'est important ce que je te dis. Ah, que je... Mais 100 mongo par jour, tu sors au tiki 100 $. Tu sors au tiki, c'est pas 80, 120 $ par jour. Hein? Moi, si je ne peux pas gérer un dako, je gérer pour gérer un dako. Sinon, ça ne va pas, elle va t'appauvrir. I know. Vous sommes dans un beau 500 bon comme ça, vous sommes dans une chaîne musicale, Bino 2. Oui. Ok, ça. Bamarin, Bayara Namouti. Mimi, oui, en Japon, hein. Je préfère les Japonais ou les Allemands. Tout ce qui est allemand, marque japonaise ou allemande. Merci. Merci, c'est gentil. Ok. Maman Junior, il faut encore combien de temps pour que tu viennes? Le repas. Faites vite, madame. Nazoya. J'ai réunion, n'oublie pas, dans 10 minutes. Merde. Ça traîne. Oh, bonjour, ma fille, bonjour, mamie. Est-ce que maman Mille là? Oui, à la cuisine. Oui, à la cuisine, c'est vrai. Ah, alors on a bien gagné. Ok. Merci. Eh, mais tiens, oh, ma fille, tu ne peux pas partir comme ça. Ton père est là. Hein, mamie? Ponibo Yoko, le là, papa. Merci, papa. Azanga. Vous savez, maman Milo de ma part. Oui, fais ça pour maman Botte. Hein? Merci. Merci, top. Au revoir, ma fille. Hein? Au revoir, papa. Bonjour à maman. Ok. Je t'en prie. Maman Junior? Oui, papa. Téléphone. Nani? Ah, benga top. Vous le connaissez na fou, papa. Na fou, bosse na masu ko fou. Regarde-moi ça. Moi, Naya Yeboutika. Donc, si je comprends bien, yo olamba le sous-souté d'abord. Donc, biloko yo suna lia kawa ndako et wutaka ailleurs. Et pas ya top. Écoute, madame, na yebisi yo ce qui au lambité à Wanandako, je ne mangerai plus rien. Donc, biloko ngana liaka, mais musano nini à Wanandako. Je t'ai épousé pourquoi? Na balaki opana nini? Quand Foudouma. On est dans salon nini? Nani moment? Non, c'est que parce que il y a dans 10 minutes, mon sérieux est bandé. Biloko on a pesi lamba omoni jo wana boliaki na garçon teki poto alpha bokole biloko na maman top ntayebi kola ma cuisine wana et on peut recommencer comme lamba kawa na pesi mbongo lambe pa na a continuer à kolamba le même plat la même recette c'était pour ce jour là mais désormais il faut changer ma recette mon chose oyebi bakuna bien les mikungule les mayebo et puis les mwamba na restaurant pe et tumbudi et ça raté na restaurant comme na lamba raté hein ou dire après na restaurant comme na lamba raté restaurant hein OK merci merci madame ukanga pas pomba you know les blocs on tout ça l'ambité merci madame merci merci on benga ulina na combien benga tangai ay ko tika bloc ka mona na nanda ben prudence ni
vraiment nange monana te po soki nazokota bana na bino moko wana nyonso vie okima biso olingo te bavoyage papa nanga bavoyage temalanga pana naomona koti epuis voyage tongani oye voyage oye kobenga pe dejo mama kalunga makalunga akalunga eka na 4 promis pesa mama non, maman, regarde le biberon, tu m'appelles ça, maman, 32 bouteilles de poulet, c'est des coca, mon bobo, et ça dit colo. Moi, maman, écoutez, moi, là, moi, l'argent m'appelle papa. Sauf que si tu 4, barolango, et ça dit rythme à Kinshasa, et ça, 32 bouteilles, n'a des coca, mon bobo, et malicolo, bateau, bandota, là. 32 bouteilles pour faire un dépôt ou comment? Bakalunga, tu m'en as mis balé. Vraiment, votre vantage ne m'intéresse pas. Non, maman. 32 bouteilles. Maman, excusez, ezata oyo zokanisa wana te. Yo bengi yango vanta. Mais ngai moto ba bengi ngai partout travel check. Ngai nazali bisika bambongo elekaka, esika nga na lekaka. Mais comment ko tutaka te soki baza koyebisa yo? Naza na mbongo. Yo zoboya. Nazopesa o chèque, hein? okoyebisa papa na bino namonaka asalaka mwa makambo ebele comme ça so ana préparé kango mama zo ezali mpona intérêt na wapi ok merci ok arrête yo zwa 12 oyo nakwesi mbongo nga namonaka bato mosusu okaya ye naka okoya non wana masolo chéri masolo wana esitoleki mpona lokola epesameli akozwa yango biso oza bato baloba lokola na bible soki osengi topesi ezali ebele pesanga bizu na yebisa yango nandaka bizu sutu akoche elakisi na mwa silence nalobi elakisi na silence apocalypse contre la vieillesse makangu vantale oyo adora atindili bino kuta lobaki 32 nga moko mutu nakitisi na de préparation aliwa oyo azosala kindumba ezalaka nango King George! Ah, boni yaya te au sein de ma vie, yaya. Ati, bando kini England au boss et maman top. Et si la wapi. Uta sabala mampia na yeye. Bon, ma fille, évite que je vais chasse au vivaki. Ati, tout ça. Et alpha beaucoup le mzee qui chasse. Kande, ya fuwa te ça cité zo sala kaka. Le meilleur de meilleur. Yo mona. Ana nga King George. Oh, moni no mata mnega koma. Oui, allô. Nalobi ya. Pona immeuble wana on a sauvé na Bruxelles wana. Ah. Na oviré 500 000 $ lobby. Pona réflexion nango. Ah, lobby na tongo na oviré 500 dit tellement. C'est qui? Ah. Allez, ciao lobby. Chérie, yo mon mobile na auto on va être c'est pas. Fais bisous là. Comment ça va? Ah. Tellement on a fait. Oui, monsieur. Oh non. Il faut un peu poli, hein. Azana. Écoutez, mon tu viens vraiment vulgairement. Merde, ouais, Biba. Tellement. C'est qui cet énergie là? Hein? Ça va, il faut faire un je mot, ne n'importe comprends qui. pas vous. Le monsieur a aillé, a banni quoi, ça m'a énervé. Yo bandi koloba mais si on parle de l'été yo kuti mutu na mutu zo telemisa ye monsieur mutu na ngai c'est quoi nazo comprendre que yo mbalé c'est qui juste mais so oyeba na mutu comme na lelo eza baro fa na mutu non dis monsieur s'il vous plaît hein tellement na yo ta mo sinanga na ba temps perdre te non tu vas réunir ba opérateur économique na na kuta ba énergie même doit devant
Écoutez mon frère, Oh là tu là, viens oh là là. voyez, Non, dans mon ma Dieu. costume Oh na là yo, là. il y a canard boité, et puis tu viens pour embêter quand Yo, Koloba, c'est une nana Zoloba. Est-ce que c'est ça qui t'a fait là? Hein? Écoutez mon frère, je m'en taque. Dora, c'est qui? Dora, je répète. Je comprends pas. Je comprends de non malais. Makelela ninga nazoyoka. Oh non, Je comprends pas. Monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Nalobi. Non, maman, écoutez, Mukoloba. maman. Bonsoir, nayebi ni yo, nayebi ni yo. Moi, je te connais pas. Allez, Bibanda, tokei. Écoutez, maman. Nako écouter là, tokei. Tata na bango Jamia. Maman, je suis pas de Kobima reprendre soi-même, c'est na reprendre Monsieur, moi je te respecte, à toi aussi à me respecter. C'est moi de Nini. Non, papa. Ne respecte papa. Papa, s'il vous plaît. Pourquoi makelele nga nazolanda match kuna makelele. Non, papa, moi je viens. Europe makelele boy. Allez, bobima yo nani. Mais yo zandeni. Okubengela mobali ya mwana boy. Di. Ona bakate kaka bakelele makelele. Nabima. Mobengani mobali ya mwana pona nini? Nini? Tala. Donc bango mibale bambanda. Mais c'est respecté Boyete. Mais Azana est à Yakanda. Et puis depuis qu'on commande là nanda yo soka nanda kwa Tunama. yo kasinga na yevite ba komo benga yo olala place libanda otala te donc place union to komo olala Maman ngala libanda. et puis mbala suka lukela nga suka yo sisa mama de manasani si ma retomboration na salani ngana sa soba na za masizoba ala presse ma retomboration yo na sana pisombo boni boye ko ezati tana ina sala na sana mbongo te Maman, moi, je vais vous dire que c'est que fouti a ozo pesa nini efuti tane camarade na ngazo seka na koma zoba ozela mbudi ba pesa biso tala na usoni penda na biso camarade atani ngazo seka yo oyo kusanga et puis yo pe on tozo pesa moi tina nga mutu makasi et pas na yo lambaka te ozo sekanga et puis na ndako no lambaka te oza aza femme d'autrui to ça femme d'autrui boy afandeli bière boy banda bo bandaki nazo côté milange zo bim de kaze bosi bosibisi et puis moi si mobimbo lambaka te yo pe kola libanda ngokana ba On dit carburant. Papa ya ba problème. soki na bota ko tembela bango bazo sepela boniko kotala yo parce que ozali mwasi d'abord ozali pasteur epe mwasi nanga milo aya osambela epai na yo naye mingi mpona mwasi nanga milo mama comportement oyo mwasi nanga aza na ndako ekolakisa lokola comportement ya mwasi ya libala te azokobimaka mingi sanke nga nayeba soki abimi soit akozonga retard mama migo soki azongi retard oyoki ye na baparfum ya masanga mama nalembi ezali mbala liboso mibale misato te elekeli ngai donc nameli mingi yango wana lelo naye kobimisa yo ozali mokambi ya bato yo ozali na baberger ebele mama yango wana na ye nde epai na yo so bengelanga mwasi fandisa ye awa loba na ye azali mwasi ya libala déplacement nyonso aza kosala ifo mobali ayeba nalingi azwala exemplaire lokola mwasi oyo tita bokole oyo aza na poto onga na tinda mpenza
na bandeko na ye nani Gigi na Alpha na Gi soki Milo atikali kobima nsima me ntango nakoya ayebisa ngai ke papa nakendeki esika boye mpo nga nazwila ye bamakanisi te azali mwasi ya libala mwasi onga na bala donc ase comporte lokola mwasi ya libala mama naliaka lisusu biloko ye alami na loboko na ye te naliaka te soki biloko ewutaka wapi nayebi te mama pasteur mama pasteur ozali na mosala monene na nzoto ya mwasi na nga Milo nazokama papa soki olobi koliaka lisusu te biloko Milo alami nazokama alambaka te papa oyo kokutanga na mabondela wati okutinga na kati ya mabonde naza na mabonde ndenge naza awa papa nayoki na mingi totalisa ma ya miso te papa ndenge nayebi yo nde bozala na mama Milo papa na nga te papa dudu kolela te papa na nga mama Milo aza mwana na nga mpe nasepelaka na couple na bino mingi papa makambo ozoyebisanga nazomona yango neti ya moto mosusu nazondima teke mama Milo nayoki yo papa nakoya na ndako nakobenga na telefone te mpo makambo aboza na telefone te papa eza bitumba donc moi nalinga budisa Milo na libaya na ye Milo ayokaka papa aza mwasi moko ayokaka mingi nakoya papa na nga nakokomela na ndako nasisa mabonde elobi na pokwa na nsima mokolo ya lobi nakoya na ndako papa namoni tosoli mingi nangi nabondela epai na Nzambe tika tobondela Nzambe papa oyaki na problème na ndako na mosali na Nzambe tobondela Nzambe papa napamboli yo Seigneur po mwana na yake koluka solution libanda te aye na kati na ndako na mosali na yo papa aza na besoin ya kimia molimo nyonso ezali kotungisa bomo ezali kokota na foyer na bango mpona kotia divorce kotia séparation nabebisi yango na kombo na Yesu nayebi eti opesanga puissance Seigneur opesanga makoki ya kobebisa oyo nyonso ezali mikora bashindara bakori ya oza natindi utsande mwana natindi utsande mwana yo ubetinga mama mutu te iluku te yokutana yokuna makamera izari makambo na ngezala te moto aboyende na ingone kwarme yaka warme narubi boy yo kwaze porto oyisanini masala na English wana bana bafransa anda naoli atali pote ata miss naso na jeune soyo yona bina meta tu bono ata le mama Zena oyibi yukanga te kukutana iba kota kana boloma na rubi buye oyibi kana na Idris wana bari ngababu mwana mukeboyi bari ngakusasa yizene no bakusasa yizente bakusasa yizente soko abandi deja usene azari yizente azamona fumba sasa ba enfant izandi ngwana na mangomba ngo batala kata bato akosaisa bazene te moto bato njamba apimeli ye na loboko na makolo zirangana zana nana kidemo ko pana mwana oyu tu ediye tukutika mwana oyu bote fa tu ediye na yibi ba lokota njambe ba chéri maroboyi sona misimino olosis atanle pote bo tianga bindukura kari tianga kari ba chéri moko kukuyete ba chéri mogu fukini awi fungwa maki na kutana kina pupa mado na tabu fatu na krezwa sengo bawuta kiputu bayewa njoka bango basipiraka na bango no yibe na bajoyo oyibe martir batiangu basinga boyi mutu moko akubinisa ngu atubin matilo ya nini oyo no izari mutu apopi batiye basinga moto ya denda ko ya bina kandengende batiwa ba martir yi wana yo oyibi kubina sanu pen oh pen ye na mona andon bibi binango
sona me naomina na merci oh na emisa na o ate njara kasi toru kandenda chimba michimbera mbongo ngakite na jari so tuju mwana oyu tutiye basinga miso tukange awa na bapumo tukange batanga mtoto awa na bapumo tukange mtoto awa na bareku poisa la ni ngati koyu mutu bandukanda na ina na bafukin to na bankore kuna merci yaka na banduka ina na bankore kuna tujubin sai ikusaka mbongo akaina mbongo akoloba merci mbongo yoko kenya oyibi danso oyo coupe sarité namona nakana atoke tu eda makama mbongo awa ilu zokuta te bari taliso ngonga ya pamba atoke wabi na nanu atoke coupe sarité coupe kariswe coupe kariswe coupe kariswe nani ona coupe kariswe ngamo tena pesa yamba ngoko finga ngepo di nakosa yo kuna le karibu coupe sarité coupe kariswe coupe sarité coupe sarité bini sa ye chubere o bana kisasa ba ko chubaka bini sa tape mama na likamolino bungi bosa nganda vie mama ofuta kalengote mama ngitangele kayo ngala pembe sami mokili na regreta mingi mama top so tofai na yo master noyo donc ngakaka kozwa makambo nyonso tiango na bablage toza na yo ozotanga bakombo ya bana bakombo kamani nanga azaleka komezosila akokoka e pembe na mama top fo koka mame mama kalunga yela bango bilia balia fidèle akufa mama fidèle akufa infidèle mutu ana temps infidèle mutu azwa place omoni mama top eloko biso bagene toremarke bapapa na biso bakiti na bana na biso donc bapapa bakomi kolinga mama bakomi kolinga basi ya mvula na biso yango moni biso mpe tomo préféré tobimafeno bamama mama kalunga mama selanga ta mo fufu olambe fufu te seleka si fufu te kalunga olamba te ntoka ozana ba courage zanilanga fufu vedi na ndako noliaka na yo te mama kalunga ozoloba nina nalobi na yo po kilokoso ozomema ngo partout nkomusi okoya kolia na poison kilokoso ebi ndako na nga mama kalunga nakoyeba ndako no ndenge nipo yo moto oyaka oyebisa mo mosala o te kozala ndoki yo ndoki ya nini obike mwa mosala oko nayokelaki emawa atika eloko moko te mais aza impoli moko kozala ika na yo mama ika na yo mama wana na bana misala naza na babone naza na basanti ndenge na bato be nazolesa soki nayaka po eza place nange eza place ya camarade nanga namela masanga mpo na yebe eza ndako camarade ebongo kodefa nyonso defa mpo na ni ofutaka niongo te yo ngana kokofuta masanga te baniongo za nango osaka nanga te bozokweya na tapo yosaka te kama na bakisela no moko ya baro yoka nayebisa yo soki oyebaka te mama alobaki na ngai mutu nyonso akokodefa na ye sofi yo bon parce que yo futaka na yo niongo te baniongo no bakomokata yango na salaire na nga nakolinga komema bafardo ya buzoba te nakata yo combien de fois donc nakokontina ngo bato barataki yo mpe mbongo nanga ezokota bakati ya mbongo combien na dépensa par jour mama mbongo nanga motema mama milo yoka mama yo nayebi so lelo pardon mama top yokanga nalobela mwana na mosala oza mama d'abord oyo eza soki 10e fois naye wana kuta oswanisa bakilia donc olingi osakana na bato mama oyo osakana ne milo yoyebi ndako na ye oyebi mobali na ye oyebi bana na ye ayelo mwana no mama akobisa mpepe na ete bimana ayelo mwana epuis koyaka soki koservir nga te banda nyonso bonga na yawa koyaka koservir nga te mais pourquoi bozosoba na misala uti mboka pas même 2 mois na kisasale oyembala moko ozwie mama to mais non mama milo toyaki mpo tolia tomela yo liboke ekoya tomela mama nakomelisa malembe mama soko boyi komela loboko nange tuli natelemi na ke
loboko yango ezotomba loboko yango ezotomba tobomana mpona mwana mosala o biso moyoko allez tomela tolia bon mpo lakisa ngai mama top mpo lakisa ngai ekanda esili ngai na melisi oyo mpe melisaka c'est comme ça l'intérêt lolango lolo tshwae lolango moto eza na mati non nasalika ba 30 minutes ado 30 minutes bamelisi masanga ndeni na 30 minutes kutulikama masanga ezala te likambo nde ya yo bimaki okendaki kasi na ye ozwa okomi nano obengi nga te nafai na mama na yo na bamama na yo tiamonasola na mwana na ngai natindaki ye te nayebisaki bafie ya kisasa ngai nakomi 13 ya ye okaloba na mpa awuti azoloba peke era congo na congo ozalaka mosamia mobali na nga mamokomodima camarade mamelisa sami masanga nga naza te aye nanu obengi nga te osinyale nga te kesami azawa alimba mona ekuta omelisi masanga na yo mama nanga komodima osala nga mabe boye vraimen na yo obi kosisi nga pose ya mama yandini vana calme vana calme ozomona mpasi ya nini mobali nobandana ndenge avanda nanga mnavandisi ozomona ndenge azalaki kuna mama milole azalaki asilikaki obika impolitesse ya makalunga nde omoni nde esami nde moto azojue role azokalme ndenge azana problème eza te chéri te place okende komona mpasi te ya mondele na yo sali mokemba batelelanga ye bali bakomi mpasi eza te chéri envie qu'il s'elfe Mère de mère. Ma couleur d'origine. Maman toujours n'attend. L'homme du moment. Mère de mère. Oh mon lapin. Maman top engana va faire. Papa bon, soit quitter on peut ça quitter. Na outil en réunion. Na opérateur économique. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour. Mère, bonjour, mère de mère. Mère de mère. Comme toujours, papa. Maman, en tout cas, on est madame. Dans une réunion mon inter. Maman, à tout à l'heure. Dora Royal là yo. Ah, Royal. À tout à l'heure. Bye. Monsieur. Dora, bonsoir madame. Pardon. Bonsoir madame. C'est qui cet énergumène là? Monsieur. Asa où t'as continué? Monsieur, hein? Monsieur. Asa libre, abala te masquille. Non, maman, nakola sabino ke gaza sami mokili. Nakola li susu ndo kula bino te. Bozwa ya suka yango. Ya suka. Nakola kisa monsieur wana, il est noir as africain. Ngaza mundele. Na bota mana Afrique pona longola no complexe a mindele. Boko mo fana nanga boy, ozo mesa na milo mama. Ngalo ekwe combien de fois? Papa na bino moto wana soki nga ete mbasa nango tilelo. Je m'en vais. Sami, comment Sami on kika boy? Ndé pe popo de la. Pardon, dis au moins. N'est ça qu'un infidèle mutu mikolo aza na place. Fidèle akufa mwana nga balate. Nakena ngape, nakena Sami pa kinenga pe nakena. Milo okende wapi ya mbongo ya Milo. Yana to fanda ko chéri. Mais ni baya Sami pe lo ba ku fe adora, ngape na mona pe lo ba ku fe adora. Te manto patato. Yo pe mama yo la bana na yo pe le kisi ya. Osukola pe le kiosukola pe. Fungola misu na ba oya yo. Adora mabe. Bazuzo bakano boy mai wana ifo pia ngapenga pena siko mwana mbali wa mwindo akoti awo mwana mbali ya mwindo omoni
soki aye na mbongo kaya omona 1000 dollars ya badolar États-Unis mambimbi ka bana na bazife tunani ka bana no mama boni bambo imongo ka bana no mama boni batu nyusa minene oba yebani na bapoto na mikina ba Congo ka bana pia nga pema ena suka matu ko le jwa ka yibona tata biloko akoli ezala deja na mesa yango wana na ye. Merci maman Mba. Mais lelo na olia te. Tata na ngai biloko mama atikaki nalamba nalambi bongo olia te mpenza. Likambo eza? Te maman, ça va. Merci. Je peux se répondre. Maman Mba, s'il vous plaît. Maman Mba. Tata! Tata, ngai. Maman Kebenga. Mama abimaka na ye mikolo nyonso na ntongo. Mais mpo na lelo baninga na ye mibale ndenge alobaki na biso awa mibale bauti na mboka ya mindele nde bayaki okwa ye mpo alakisa bango kisasa ndenge ekoma. Yango wana. Ça va, merci. Ça va. Nyone. Maman Mba. Bonjour papa. Bonjour Junior. Nyone, tata imisanga. Nyone, biloko tata alobi akolia nsima mpo na yo esi nabongisi nini. J'ai pas faim. Sike komi tata alia te mwana pa alia te biloko yango veut dire nga nakolamba ngo ndenge mosusu. Kaka ndenge sina akolamba kaka ndenge nalambaka. Sike komi biloko soki tolambi evandi mpo mama asimbaka na ye nzungu te. Ekomi soki elai wana nga na tata phénomène tozwi biloko yango tolei. Maman Mba. Tata. Ça va toyoki hein. Lelo to olia te. Kasi sa kata mo esengo tata moto soki apesi bino biloko lozwi yango ata alole ata moke lomeki ata ya komeka. Merci maman, to olia après hein. Merci. Sinon, papa, vous allez bien? Vous allez bien? Très bien, merci. Alors là, papa, j'ai un petit problème. Dans le cadre de notre cours de la pratique professionnelle, je dois organiser une activité. Alors là, il me faut de l'argent. Parce que le Winabutunaye, vous dormiez, je n'ai pas voulu vous déranger. Bien, Junior, tu me connais bien. D'accord. Alors là. Ça te vaudra? C'est bon? 100 dollars. C'est bon? Merci, papa. T'arranges? Allez. Merci. Je suis très fier de toi. Applique-toi bien. Allez. Ça, c'est moi-même. Bonjour, papa. Bonjour. Maman, non, Tirana. Comment tu t'appelles ou bête porte ma casse? Je suis l'enfant de l'ami à maman Milo. Bon, si quelqu'un est pour nous, d'abord, qui sera contre nous? À ce moment, le corbeau ne se sent plus de joie et pour monter sa belle voix. Il ouvre l'âge bec. Laisse tomber sa proie. Papa, je demande seulement si maman Milo est là. C'est tout. Bon, l'aiguille. Je suis la petite aiguille. Autour de la jeune fille et des mains de femme. Pour que le monde s'habille selon les saisons, nous cousons. Papa, n'a l'oublié, hein? Maman Milo a ça. Oh, il est français. Papa, n'a tout cas sur maman Milo a ça. Ils ont grave. C'est simple. Tout cas, papa, maman Milo. Maman Milo a eu tout couper ma caractère quand on a banni à Imouko à Poutou. Soko yibi bango mère ni te mambo te na mère kabishi. Ba uta Poutou ay ba yakutarayi. Nda bimena ba unjira moko. Ebo Junior. Ubombe sanga ba. Puni ba kasho kwa mtuna bo. Parce que c'est pas vendre kawate papa. Et bon papa. Papa Zate. Bon, je me présente d'abord. Yuzana. Papa, vous voulez bien gâter? Na yiba yo? Nga mwana maman to. Ah, yonde balu ba opérette. Yerette opérette. Yo Ah, ko ba kiti. kuta so na yiba yo balu bakati. So yiba ki yonde na umtiote. Bonjour papa. Bonjour ma fille. Oui. Comment encore
le nom, rappelle-moi un peu. C'est Pierrette. Pierrette. Allez, mets-toi là. Je suis du passage, papa. Oh, Pierrette. Tu es avec papa, il n'y a pas de problème. Merci. Oui, tu voulais savoir? Non. Naekoluka maman Milo. Babi nanga aza te. Natuni mpe Junior babi mpe aza te. Natuni babi oza. Pierrette. Yango na bino. D'accord, ça va. Pierrette. Ok, ça va. Maman Bibaki, hein? Tu dois rentrer maintenant. Normalement. Écoute, là, je te donne voilà. Je te donne ça pour le transport. Merci. Et ça, tu achètes un appareil téléphone. Hein? Alors, tiens, qu'est-ce que je fais là? Regarde. Son appareil de communication, tu mets des unités et puis on se téléphone. Merci. 09 98 21 21 17. Merci. Au revoir, papa. Au revoir, papa. Ok. Merci. Napuka so ya? Oui, papa. Oya sete? Napuka ya te? Bara? Oya siya suri ya? Bando kuta ndango dingi. tomoni bilongo alinga nayebisaka nini nayebisaka oyo dire kuna tokee nini walara tio me tozokumisanga mpona bafolaro yakana telema lakisa na gol pe tozosananga basi tazosanga nango kozwa bagifle yo lakisa fongola mbato yo ozala na systeme obomba mbongo lakisa nzela esani yo koma kozwa baconseil moni kovanda bamikolo depuis mama karine mamesa akoma kosolisa yo ale yo koma netika yo lakisa fongola obomba mbongo na mokadi yo kisa mbati na yo. Vraiment, je m'y attendais. Soki amisopeli masanga soki akotaki na kati ya tono mwasi mobimba mwasi ya libala mwasi ya bato mwasi ya dudu ngafura nani kondimenanga nani awa toza batemwe biso mibale nani kondima avano pindi to mariam pindi chancelier to fernando mwamba na kati ya lwanda kondima soki nalobi lisolo masango omeleli yango wapi ko omeleli yango wapi tuduna limbi tika nalala pardon tika notozaka ntongo soki etali ko pardon lala pardon lala nano leo bina bima moto mabe moto akozana akondima mpenza te eza sobrino parce que ce canadien là ce n'est pas témoin. Oh mon Dieu. nazoka mamilu mamilu mamilu
Uza nani naye? Naza ma pasteur naye. Sika bondela. Bon au église. Naza besoin de papa. Naza besoin na c'est très important kutana. Oza bon à dire. Dis-moi tes papa, eza mama comme photo sur la naïve. Kanda koto. Merci papa. Kanda. Bote mama. Okolukana. Mama Milo. Mama. Ngonga mosusu tango ovandi po okanisi. Okotala ngongo ekoluka moto. Naza besoin na ye. Fais tout kutana lelo. Ikambo na ngai ya kozala na posa to posa na ye te nga na yebi yo mama alingo mbata nde yo mama pasitele bon mama esengeli na bino eleki penje eleki na biso tokosala tokokwasula te eloko moko ndongo ye wana okoti epa mama kobima na yo sase na maboko sika mpe ndenge oyebo engana kwa yo nakotisa yo epa mama moto asali botoba nde moto ayambaki yo na porte wana esengelaki na yabo oyo okota mama akoyamba te ata bino loba eloko ozala nango mposa na yebisa ye okolukani moto akosala makambo wana nete oyo ya bololo oyo abandi kuna tata phénomène mokolo nini okoyawa oyo na oyeba obimi maboko pamba oyo oteyi biso ata biloba njambe obimi kaka koyako mbongo awa mpe bakofuta biso te bakwaka biloko nyonso oyo balingi kopesa biso bakwaka ngo bapesaka bino mosala yango toyelaki nde kosalelaka bino boyaka kosala biloko mama te Moto solo na autre voix, aux autres là. Te ayebisi ngai mama pasitele est-ce que maloba nalobi makambo ya mabe kiba mama uni bonjour maman, il y en a deux sucrés à faire. Fandi le salon ou bien au compte mandat na ngo benga ngati yimba moko o apparaître subitement pour nani yaya na ko sani sina ko lukao na ko lukayo nazo bengo ozomwa numéro na ngozo répondre te zo répondre te on dirait que toza ba problème yaya na ipona kama mbongo na ibisa ko fora pesa nga ozo pesa nga tozo komika ko promettre nga ozo pesa ngelo te ya nga mona mi ele poto sola to chama kama ona mesa yaya na mbongo te na mbongo pesa ote ona pesa osana ngo buzo bekoki nana mbongo au gaspiller te chaque jour na gaspiller mbongo nazo pesa batu comme si na boka on est balé je préfère na boka ta mbongo na nzela batu balokota ke na pesa mbongo na sina ebisio na pesa mbongo te ya nini na pesa nana mbongo pesa ote na pesa $1000 ça fait surtout une semaine o ben na so ko luka sumbongo mbongo ngo dudu azokata ona banzete o bien dudu azolota ona balabala yaya bambongo nini ngozo bopesa nga yo pesa nga mbongo ba $1000 ba $1500 ndo muna mbongo ya nanga eza mbongo te bambongo mikimta pa mwana pesa ko ba kamera na ba keso ba biloko na Chine biloko ngo bazoyela nga kutu eza nga tina na yo komona kamera na mo bo na France kuna bina nga fifi nzoko na France kuna abisika na pesa $3000 so $5000 na pesa poti na nga biloko bina no sa ba faire na ngai yo kasi ndenga na vani bona osepa na ngo te yaya na yo malheur na nga lobi eza na mutu na yo oyebite bi malheur no lobi e kozala mutu na nga te OK sikopela na mbongo te ene naswana dudu naswana ma pasteur soko ko libérer salon tika so to solola te mama zonga ezali kamba famille ma foko bongisa ngo mama milaza ya yo zaleki fo mikitisa ka mama oko mana kanda te pele baza beza ko ebisa biso ko la na kanda za mabe senga yo no pardon papa bon on a ticket au ticket na ticket je ma pasteur te vraiment en tout cas na ebite ki ya na on na libala na on a transport mama mi naye pa na yo mama tobondela nano mama Éternel notre Dieu n'a pas moulé na tango nzambe okomisinga tina kati na bisiko Seigneur notre Dieu merci pour na moto kopesa kinga minga tina bisiko yo tika te maso to kosola to za conduit par le Saint-Esprit pesa kimia pesa patience na kombo na Yesu Kristo amen mama boni moi bien kaka na bima ba des autres ba oleka boy famille oleka boy ba camarade oleka boy azobima kutina comme déjà na retard moi soit tinga sur retard mama ongobi mama naike pa na yo mama bible eza koloba la femme vertueuse bâtit sa maison balobi te mobali aza vertueux mais la femme vertueuse bâtit sa maison mama mwasi nde atongaka ndako
c'est-à-dire que ndako eza ya mama tia plateau kaka na se tia le plateau mama ndako oyo ozotonga yango te mama na nga ozotonga ndako na yo te okomi lokola vasi atikaki ndako na ye mpo na ester merci mama otiki ndako na yo mpo ester ya kokota mama comportement na ndako eza esu malamu te mama nazwi badoléance epe ya papa doke nazokoka lisusu te yango nayebi na place na koyebisa yo mama ochange comportement nayebi te soki oyebi histoire ya vasti na bible nayebi te papa badoléance papa apesi yo nayebi te ebandi ndenge nini ngai na papa to na problème te ngai na papa to na problème na ndako te doléance yango alobi nini nasali ye nini ndako nde ekoma ya mwana mosala mama ambandi akoma kotala makambo ya ndako meme kobongisa chambre ya papa kosuka basouvetement ekoma kaka mama amba mosala na ndako ekoma nini mama kaka moziki baretraite kutu oyaka lisusu te makambo na nzambe obwaka yango mama mbae mama bongisa mama mba bengelanga nani papa phénomène boya na ye wana mama na nga mateya nyonso napesi okeki wapi mama atukoyo nayaki te mpo opesa nga soki badéclaration nini mama libala na yo oza kotika yango na porte ya kokufa mama makambo wana te mama mba leka na moi we papa phénomène nalobi papa phénomène leka na moi natala mama mba pardon olimbisana ngai mama pasi alimbisana mama mba ese nga na ndako na problème eza na ndako nga na papa toswani betu wana problème na ndako likambo eza me ya mabe te likambo kasi mpo na ntongo papa azalaki kolobaka te ndenge osalaka obimi okei na yo okotambola okoya te otikeli nga na lamba mpe na ekabeli na yo ndenge na oyo ya kokaba yo okomi bakobenga yo mama apesa atala te tuna makambo mosusu bato basonaki ozoma makambo sanga ntina papa phénomène nga na papa towana problème a nazotuna ozonitisanga motu olubi nini mama sokuza papa nga ofaire répéter nga makambo te nalobi na ndako wese nga na papa toza na problème okenga na papa tozoswana na ndako boswani te iruku epesaki ka badiscute ndenge bato aputu bayaki awa yo okipaki bango bien te esete mavuzi napeka soki nzonzi na mobali na ye serge mbondo yo ozalaki te okipaki bango te pato ntango ayokaki ndenge wana asirikaki ngai ayebika awa na mosusu nayebi na wa te phénomène likambo tata akolobaka ntongo pokwa awa nyonso ndenge mama ndenge oyebisaki ngaka mama azokaba mingi ndenge tosolaki nga na yo nga nalobaki na yo ngapi namona nayebisi yo ngapi namoni mama azokaba mingi mama oteya ye mpo na kokaba akitisa ndenge akokaba mama mba bima wana etali yo sori oluba na moto olubi na ye ke oluba na mama nde akabaka mingi te ka ndako nga nayebi te naza na bafuna papa na bango nyonso mama mama mi toza mpe na retraite mikolo oyo retraite nakokoka te okokoka mama eza mpo na bonheur na yo mama église oyaka te me moziki ozokende mama na nga oza kofingisa identité ya jésus te mama nayaki mpo na mbongo te me nayaki mpo na conseil yo mama oza koma mosala ya nzambe oboyitike mapase mponi kobatia makala moto na tika nzambe apambola yo mama me naza ozilo mpo na retraite tika na malamu mama omelaka sikre te obebisela motu journée moto alingi abima akende epai ozonga bo epai Le signataire. Jean dit non, merci. Le signataire est déjà prêt. Oh, laisse-moi en fait. Mais pas document à banque. Gustave. Qu'est-ce qu'il y a? Mais pas document à banque du tout. Mais qu'est-ce qu'il y a? Gustave, mon cher. Mais Nini le sous frère. Dans la réalité, je risque de craquer. S'il faut maintenant craquer, je vais craquer. Douceur, non,
la gaieté na uzongo la fraîcheur na uzongo tout ce qui est beau, l'esthétique, c'est dans la femme que je dois voir tout ça. Tu es marié? Hélas, marié. De non. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, Milo? Na bengaï. Je vous mets na bomia pareil. Parce que tu ne veux pas me parler. C'est lui qui n'a pas dit ça. Mais c'est qui se passe? Ok, décide-toi de m'en parler. Tu vas te décider de m'en parler finalement. Oui. Soulé. Soula Masanga. Enfin. Je suis. Ce qui tension était dans le crise. Quand on parle, vous, parce qu'il ne faut pas dire des gros mots comme ça. On va condamner. Mais parce que ça ne va pas. Nous, on a encore besoin de toi dans ce Oui, vous avez besoin de toi, mais il y a elle qui n'a pas besoin de moi. Avec laquelle j'ai lié d'amitié, j'ai lié de. Anneau, le mariage. Écoute, écoute-moi, mon cher. Tu sais, tous autres travaillent mink. Nous travaillons énormément. Responsabilité à famille en Afrique, et ça c'est limité. Des cacao, moi, si la famille est restreinte. Nous avons des dossiers que nous traitons de toutes sortes de familles élargies. Ce qui est Landa, caprice oyo, basi bazo salabiso, mon cher, tu vas craquer comme tu le dis. Et pour ne pas craquer, il faut avoir des stratégies. Et la stratégie est simple. Je t'en avais parlé. Hein? On a fait tout le samedi. J'ai cru que vous avez pour ça l'attention militaire. Je t'en avais parlé. Il faut avoir des stratégies. Au moins, avec nos femmes, c'est de la routine. Et comme une routine. Hein? Toi, c'est à peine plus de 15 ans de mariage. Hein? Moi, c'est plus de 20 ans de mariage. C'est de la routine. Les soucis sont ailleurs. Il faut avoir une petite amie, une maîtresse, une copine. Mais aux autres, mais c'est comme ça. Sinon, tu craques comme tu l'as dit et tu meurs. Il faut ça. Il faut avoir une jeune femme. Hein? Tu as besoin d'un bon, tu donnes une voiture, c'est quoi pour toi? Des cartes prépayées au précis. Mais qui peut te donner la douceur, qui peut te donner la tendresse. Parce qu'il a vu son dîner, vida, réservoir, la tendresse. Comportement là, Gustave, vous avez la petite fille qui voit mon âge. T'as la sucre à peine à mon tour. Non, il y a une crise de petite fille. Non, il n'y a pas de petites filles. Il n'y a pas de grandes et de petites filles. Ce sont les caresses qui te manquent. Je ne saurais pas. Ce n'est pas les petites filles qui te manquent. Il n'y a pas de grandes et de petites filles. Il n'y a que la femme, tout simplement. Ce dont tu as besoin maintenant de Ngafura, c'est des caresses. Tu as besoin de tendresse. Tu as besoin des petits bisous, de la douceur. Non. Et tu ne peux trouver ça que dans les petites choses qu'il y a des merveilles. Ah, voilà. Tu es au ciel. Et tombe là, mon café. On prend un café rapidement. Je veux me réchauffer. Dossier, Naya, dossier. Tu as le dossier, ma camarade, on a proposé Naya. Non, il est faux. Que je le vis. Il est faux. C'est ça, là. Dukwa mwa mkemo boy. Dukwa mwa mkemo utusaka na mutapopi. Siko mwa popi amunu ko tungti menge akena ye ari yob kanda isario oyubeta na pocha ba. Avant chayo na musala wala kisayo manierte. Manière nini ya udaksanga? Ori manière nini? Nenga oyambela batu. Manière nini ya udaksanga? Eskaza.
basa nde wana te oyi na porte ya bato bandu Non, il faut kozala na manière. manière nini oza kotinda Mais il faut kozala na manière. Ozwi mpe drapeau ya mboka olati nzoka na motu eloko te. Non, papa, osalima bien. Hein? Tout ça vraiment, tout Est-ce ça non, tout ça est reconnaissant. Tant yo Ako discuter na yo te dudu aza ou bien aza te. Mais oyibi siko otuninga pani. Otuninga pani. Parce que naza initire. So nazaki initire to ringa otunanga. Oh, Dudu. Kanda kuna. Makambo tusoneri ya kuyibisa ite. Soko atuni yo rubi yo nde mutu salima bien. Du aza ou bien aza te. Bon, azarite. Nana. Siko otuninga pani. Po mwenga te naza initire. Non, il faut kozala poli. Eza te ke soki batio na porte. Olete. Kuria nanga etali yo te. Olete. Okomopesa moto réponse n'importe comment. Azarite, mutazari awa. Maman enseignement. Papa azarite, maman. Bengelanga mama. Nani mbisi kopo nani nguru mbwa siozi. Mwana moto ya. Oh mama. Mama amba. Mbaya zawa. Amba. Mbona obenga ngana boloma boy moto akosala kosala kobengela boloma nyonso nini kama mama za mama za atoke na mona mais na place botiaki bokosomba ta mbwa te ata niao oyo akanda botie soko niao tombwa mutokupangisa eloko eza kaka yo ndenge mpenza ya koyambela bato moto ya esika oyo ayebaka ndenge nyakona makambo ngai amonaka yo makambo amonaka omonaka bafufu mamamba mama mosala mino elongo na cuisine ekomi ya kosana tata phénomène nde abengi nga mais mama ye kokondane ete nakopréféré na place eloko wana bozwa bien niao bien ngulu mpe aswaka otie na porte mosani ozosala kuna okoya kokweya te mama naofanda te mopapa endimoso ofanda te po te mama nayaki omoni ere tobalanaka basango bato babala te moye bapesa moto conseil mwasi obie basere bapesa mwasi ya moto conseil ndenge kofanda na libala eza te donc luka okende ata na bafoyer balakisa yo ndenge nini okobatela mobali na yo akomaki ndumba te mpo mobali na yo akomi pédiatre ki pédiatre nga nakanisaki na bana mosusu na mwana na nga mobali no akomi olanda mwana na nga mama luka soki affection soki batekaka yango oluki affection obi okepa didie mapasa apesi mandrandu mpo mobali azongela yo mpo mobali no akomolanda bana na nga soki apesi bango maladi mwana nini papa landi mwana na nga ya mwasi aliki kotike libre te asali nini papa eyebaka nga nakataka bato soki akontinue na kokate na machete yebisa mobali na yo nebi ke banzete ekomi ebele soki mbiolongo alie soki mata kita soki nini me na mwana nga te epuis nayebisa oyo na suki wana soki ekontinue boye okosentir nga mabe nalobi makambo olobi mpo na comprendre te me yeba ati mobali na nga alandaka bana bato te bana nga kolanda bango te wana baza bana na ngai bama toza na elanga ero malili ezotindika omoni kuti nalati sirvene mobali no aza wana bazochauffe ye na bana mosusu boni koloba bana no mike nga monene bomba esi mobali na nga alingaka bana na mike nga nayeli yo preuve donc ozodute papa obanda otikalaka entre dama paster entre bima nabetaka me uzuluba makambo ozoluba wana na mitu nanga kanda bima na mkende na soki kanda ekiti mokomosu tokosola jour mosusu nakoya mama nakopréféré nakuta mbwa obieni yawo oyina ndako soki nakuti yo nakosala naye basalaka bima kuna oluba n'importe kui na ona mama nalobi phénomène est ce que nde openza omonaka papa mpenza bana na mike wana vrima papa kokolinga bango wana bana oyo ya mike wana nde papa aluba akutikila nga aukanda na bango tala makambo azoloba mobali nanga alinga bana naye na ukuta na inani na sipere kitakuta me mama omoni biso ndenge tosalaka bamisala oyo ya uvandaka na porte ya lupango po toyikula na ezaka klase te nayebi iyeli ya mutu na mutu oyo ndenge aza oyira boye na okosisa ye ntango okuta kuna akanda oluka makambo to oluka makambo te oyo akuta mbala moko to oyo okuta mbala moko te
mais biso so tosali nde wana bino bogangaka biso pasoka ye omoni so papa okokotisa ye soko opisinga raison okokotisa ye te pangisanga mosala ozosala soka ekanga porte soki oka mongongo ya moto akofungola azali bumu neti soki ndenge bapepaka basarite na antoinette bayaka kotika yango na libumu na ye ibumbaka bakai na mkondo bapepi ya mkondo bayi na libumu na ye batiki wana bakai na kingwaba bapepi ba antoinette ya kingwaba bayi babumbaka na libumu na ye Alors chérie, ça va? Quoi? Pardon. Problème ezali? Opesanga bise te. Bise no opesanga. Oh,
okopesanga bise te parce que eza beza jida. C'est pas vrai. Te eza beza jida papa Doudou. Ah bon? Ya solo okopesanga bise te ebandi ndenge nini nga mwasi no naza na ndako nazolambela yo nazosalela yo misala nazovanda yo na chambre makambo ya ndako nga mona yebi ata eloko moko te s'il y a un problème fo oyebisanga tozi makolo no keti na ndako ce qui m'étonne okokolongola makolo no awa okoma tie pa mama paster ebandi ndenge nini. Ah bon? Donc nakomona mama pasteur te. Mais omona mama paster osi lota nga moko kolo likambo yebisinga te okomona mama paster ndeni. Mais parce que yo osambelaka kuna epa na ye azali mère spirituelle na yo efuna yebisa situation ezali yo ozolamba na ndako ozolamba tu me sers tu ne fais que boire voilà ingrat tu ne fais que sortir oza ingrat. Ah bon? Oza ingrat. Ah ozondimanga toza ingrat nakondima yo te puisque situation nyonso ezosalema awa je vois je vis ça me dépasse. Ça me dépasse, je ne peux que... L'homme pasteur, l'homme qui est balabala, on cause ceux qui parlent fort, on va dire qu'on gagne la poigne, moi c'est n'a pas d'argent l'embatté. Mon Dieu. Donc on a le batté, Natalaga, Nazala Mémé. Voilà, j'ai mal fait de venir ici à la maison. Donc, na sali ma bé, na yoko zonga nandako. Je pouvais bien rester chez Tita et Bokole avec son frère Guigui. Voilà. On vient pour la paix, pour la tranquillité, la stabilité, non? On vient vous toquer les nerfs, tout ça. Tu trouves ça normal, ça? Non, papa, maman, s'il vous plaît. Mais je suis là à l'extérieur avec des amis et Binora Bozo Swana comme ça. Franchement, Tozo Swana pour papa no alingi to Swana. Ça qui n'a voyagé kata, na kenda na rata Hollande et pour mettre Richard. Mais comment ça bimate? Il exagère. Papa, maman, franchement, vous me déshonorez. Je ne suis plus fier de vous. Ok. Écoutez, j'ai un ami qui est là. Sa soeur va bientôt se marier. Et alors, c'est votre couple Ndé Bazozoa comme modèle. C'est comme ça que vous allez prêcher aux jeunes mariés? Il faut l'honorer, c'est notre fils. Et l'unique, en plus. Alors, je ressens, je repars. On ressort, ok. Maman, calme-toi. Le linge, c'est lave en famille. C'est ça, yo? Non. Et maman, les qui nous a dit, Nalobaki, elle dit que ça bima, il y a mis le ya au vendre. Ah, hein? Nake na Liverpool, nake no vendre. T'es maman, koko voyager, t'es ça n'a pas maman, kolomali, la poto. Siko, papa nous baner, rebe ça baner. Baner. Mais maman, s'il vous plaît, vous savez très bien que vous êtes assez grand. Babilo quoi, ba dispute, Oyongana Zali, tout ça. Il y a Géraldine Suika qui m'a demandé ceux qui vont tiki ma kamna bino oyo, ceux qui vont coller. Moi j'ai dit non. Bazo continue toujours ma kamna bango ya koswana. Hein maman, s'il vous plaît, ce n'est pas bon. Il faut changer. Ça m'a samana makano ça na congélateur oui bah combien de bouteilles tika les poya tout ça là inventaire tout ça là compte combien au teke comme ça toi va ressemble à la marchandise on peut ba maboke tika li makalunga na solo bana yoti oh mais obaka na yo matoi moto yoka mais tant na solo bana fongola mais ça va très impoli yo ba edika ka yo to ça mal bouché vraiment hein. Kene tanga mababo ke tikali boni otala masange tikali ndeni polo bito ebanengi to saba konti to ebanengi otorusu mablo sulo yo muto zana éducation ko répondre maman muninga bo poza na respecter na za patron na yo mata soki na za mone pa na yo mais photo ça rappo ngam na futa ka yo so moni mo aita bisinga kina nini su musala tena vanda olena continuer na muto aza impoli azo to sangate même devant ba camarades même devant mbana nga ko maltraiter bana non supporter ti wa na nzambe na ote musala leta balongwa ah malam kene usana bikabonga na tindio kasi naza ya kolemba mama siko to vani ngana yo ale to sota la TV mama au benga ngala bengi susu mama kasi jamba ye no sula na iti no sula na iti to ka Pierrette yo vraiment bozoka dibako beti na gel bomuto est-ce que yo moni milo na yeba ko shoni mobali milo saka magana ngama yebo shoni mobali oke azolu kabisi kwa kozana kimia kasi bali tuma mama ko ina Dora ozaki zengi kandi kozana soki Dora bimia yena bilamba olati nde olingi bongo Dora yebe Dora ngo no go sana no ka papa Doudou ngabengi
Je suis à la maison. C'est Kakame. Tout le monde en a wapi? Restaurant. Ok, d'accord. Dans combien de temps? Dans 30 minutes. Ok, d'accord, j'arrive. D'accord. Merci beaucoup. Bye, à tout à l'heure. Merci. Bakutana, na endroit habituel. Soko keto komone na kosala. Bisika bisoko kena no kembe. Bamona bakumiso. Boni boye ko. Nga maman nous a besoin bon kande bakisama. Akokende. Il faut pas la bosser. Moi mon bosser on a bien être transport ketika. Chalongi bozwa mbate. Akamwele ka weekend wapi? Basi kitoko vraiment. Yo ndio matata mtu azosimba bala mike. Yo moni ba jeune bazana mbo. Ale chacha bongisa ye. Lekolo ndio bazosimba bala mike. Moi kitoko vraiment. Boni boy kitoko ekota na mabele ya pamba. Esali misala te na mokili. Soki le kokanga pe soki mania ntaba. Lokola ye ndenge yo moni ye mobile. Mona ke pe ya mutu. Nana ke tika o. Kaka. Allez, bima tu. Tiens moi bouillon. Sois. Tiens. Logi bima bien. Chaboyo. Acha mingi teko. Ay, on peut se baisser kende. Tellement azoseka. Soki maman azosema kama zo. Kende. Bonne chance. Eh bisous. C'est possible maman. Ça va mbala mbongo. Ok. Je vais ma fille aux hommes. Socrate wono zela. De Socrate. Zela na ebi. Wapi wabana? Mata immobile musopozanga ba question kama yeli. Wapi bana? Natambola kana bamuna mukongolo kwa ni. Me bana bazala cha tala. Bazali banda bazoso. Bazali banda wapi? Mais si bakende ki. Bakia. Top. Yo sakananga. Bana bakia. Yo kansi na yebite. Nini koyo? Kalunga yebisinga mpaka dudu abengi bana bakekuna. Tala, dudu wana zomona dudu wana za mukolo na yo. Soki ezalaki azalaki tata na azalaki na bamoyen bila totanga ke na livre. Na ye na kasavubu na lumumba. Na botami dudu alandi. Yaza mutu lelo. Mutu atangisa ya mungulu lelo aza wapi? Yo ningi mwana nga kufa. Kolenda mwana musata ko kabla bela biso. Mwana musalo na ebite na sale. Kana dudu aza mutu lelo. Dudu wana topata ni kana banda nini azela na HPK. Ateka mafuta na HPK. Na lusanga. Bengala yepo na muyibi. Tia zo akwasa mundele na kipatakatika. Yozo tina mwana nga ipa dudu. Zela na ressenti na soki n'est pas dudu na relax yo. Ndumba papa donc yom to lexi bana ki ndumba. Yo na kobenga na yo. Sola be obenga kana yo profit. Nana kufi. So benga nga yo profit. Na boto na zana ngoba ko wela ngati. Yo zo sakananga. Na bala basi ndenge la daga yo mona. Mpaka papa na fani sawa. Il est déjà 23h. Quoi? Mais je dis qu'il est déjà 23h et aux Olala, ouais, je ne sais pas pourquoi. Ambake. Pendant qu'elle est Kendaki. Et puis maman, prenez trop la bière, hein? T'as vu qu'on va pas peser en salle à manger. Tiens, on en a dans la cuisine. Maman. Qui est là dans la chambre? J'attends ton père, non? C'est quoi? Mais tu vas attendre papa ici au salon? Et maman, là tu te réveilles et puis moi je reste au salon pour attendre papa. Va dormir, tu as examen demain, va dormir. Quel oulala, continue, pourquoi tu m'importunes comme ça? Maman, franchement, vous prenez trop de la bière. Ça suffit, là, vous ne prenez plus. Quoi ça? Mais c'est quoi, maman?